Voilà, bandeko balandia info 16 balandia Prince Ngangu télévision. Ezake sengo na biso ya koyeba ke boza ebele vraiment kolanda biso na ngonga oyo. Merci na bino pour bozo continuer ko s'abonner na ba chaîne oyo totangi vraiment bo continuer ko s'abonner. Yo za na mituna tuna. Yo za na ba proposition sala. Yo za na ba suggestion de balobara toza prêt ya ko recevoir nyonso na ba critique na ba encouragement na bino et kozala le bienvenu et pas na biso bandeko na bino. Ndeto lobaka ka télévision za radio te toyambi invité moko un peu spécial bolobaka ka ke non yo lingi ko yambaka ka makamba bukoko banganga ona batu boye vraiment tolobaka tozali po na batu nyonso tozali po na batu nyonso po ozala chrétien ozala musulman ozala orthodoxe ozala kimbangiste ozala bouddhiste soki oza congolais oza ndeko na biso ozala musulman ozala nani soki oza kaka être humain c'est que toza bandeko bani ya makutu so bazwi antilope awo bakesangisi na antilope ya soki mboka nini omona bango baswana te baza bandeko pourquoi pas biso. Voilà pour ne pas monopoliser la parole na yambi frère na biso Marc Chimanga frère Marc Chimanga tokosolola na ye makambo tokosolola awa ekozala un peu belé mais ezokisa bato te yo mutu oza mutu aliloba yo mutu oza mutu akimbangiste yo mutu oza mutu a ntemo kwa kianza yo mutu oza ya wapi landa émission oyo kobeta no libaku te mpo na ngambo nyonso koki kotire mwa leçon ya likambo yango na kembangu kokende koyebisa ye mbote papa na biso Marc Chimanga mbote ndeko mulobeli ya Info 16. Voilà. Papa Marc Chimanga tumesani ko benga bino frère Marc Chimanga pona bozali batu ya église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Église du Seigneur Jésus-Christ na mukuse soki tolingi toyeba yango mission nango ezali ni. Na mukuse mission nango ezali te biso to bongwana. Tokokana na Yesu Kristo bongo tokende kopema likolo na oto bengi enlèvement pour soki nzoto na biso ebongwani te moyen tokende na enlèvement ezate but ya chrétien nyonso tu eza pote alongo mokilo yo amata lola pamba te maloba na Yesu Kristo ya tikela biso alibike na kei kubongusela bino esika nazo ya donc koya tokende na nzoto toza na ngote po Bible obike cette chair ici ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Donc vous allez bon côté. Et sengeli nzoto e bongwana. Pour nzoto e bongwana. Liya yambo il faut moté mananu e bongwana. Moté me bongwani dena liloba ya solo si mna moté moko bongwana. Ko bongwana bandeli na kati ya motema na nzoto na molimo pe na nzoto. Si manango nzoto tu e bon bongwani. Voilà. Olobiete bino mission na bino ezali batu babongola motema po Yesu akenda kobongisela biso esika. So na kali na liloba oyo lobi Yesu esika ngo abongi tanzo kende kobongisa. Tala nanu etandi ya Congo ndenge tozali tozana no soki superficie ya Congo to tozwi superficie ya Afrique tozwi superficie ya Asie tozwi superficie ya Europe Amérique nyonso. Tolonga na superficie tozwi bato baovanda wana après ye akeko bongisa esika pona bato wana nyonso combien de chambres à coucher fois ça là combien de ndako fois tonga ekozala ndengeni ye aza nzambe ye vraiment azali nzambe en tant que nzambe biso tokokende na raisonnement na biso te je m'excuse tokende na raisonnement na biso te biso tozotalela oyo ye alobi pamba te oyo alobi nde yango ekosalama erreur munene bato basalaka bato balingi koraisonner na likambo na nzambe na makambo na nzambe esengeli kondima la foi ye alobi ke nakei kobongisela bino esika epai tata na nga nakozonga koya kozwa bino mitema na bino etutana te bozala na kimia bondimela ngai bondimela nzambe nazokende kobongisela bino esika yango wana atindaka bato na ye awa na mokili na liloba na ye pomba te bato bamesane kobosana kokende pembeni oyo ye atindaka bayaka po bazongisa bato na nzela ya liloba na nzambe. Voilà. So to ko comprendre
liloba o bino boloba keza ya nzambe hein pona bino kora eza liloba nzambe te mais oyoki bite na biso ezali ke maloba Yesu alobi na biso nakei kobongisa bino esika nazoya. Maintenant soki olandi Coran mumboto na Yesu Kristo osangisi yango ekosimba te pamba te lobiko ezali bobele kaka na kombo na nkolo Yesu Kristo. Voilà wana donc ba livre nyonso o ba religion nyonso ezoko développer pona bango eza ba livre moko sacré lokola Bible mais pona bino wana eza maloba ya nzambe te maloba ya nzambe eza kaka Bible eza bongo parce que Bible ekeseni na ba livre nyonso to oyo eza na mokili livre moko ekokani na Bible eza te na Bible ezali bapesi ba annonce bapesi bilaka na kati pe bomoni bilaka yango ekokisami ba annonce makambo ekosakolama na mikolo ezokoya bokomi na mikolongo likomi yango pe ekokisami livre moko te na mokili ekoku prédire ndenge wana même science ezokota bulu ezokota mbu babulu yeke même livre mosusu ekokane na Bible te. Il n'y a qu'un seul livre dans lequel on peut voir la pensée de Dieu, c'est dans la Bible. Voilà. Bon, na kati ya Bible nde lobi maloba balobi pe ekokisami. Neti liloba nini o baloba na Bible biso pe na Congo wa to vivre pe liloba yango. Ah, ça c'est vraiment une très bonne question pour le Congo. Vous voyez que selon le plan d'Anzambe, il y a la prédestination. Kobongisa na yambo ndenge nzamba alobaka ba oya ye akufela bango par exemple mikulusu bayeba bango bamiyeba kiteke baza ya nzambe mais nzambe ye aye alati nzoto na mutu babengi ye Jésus Christ baboma ye asekwa mais ababoma ye asekwa pona ba oya ye abongisaka yambo tango bango bayoki liloba wana nde bamipesi nde bandimeli yango alors ba wana nde bakumone ke ah nzamba sakolaki tina likambo oyo tala ekokisami mpo na ngai lelo ozomona liloba mosusu mpo na biso tondimi ke Malachi 4 lelo ekokisami eza écriture ya Bible Malachi 4 ekokisami par exemple Bible elobi ke nakokutanga ouais oza libre na Malachi 4 bandeko balandi bozwaka déjà note ezali Malachi 4 na malako na mpona bato ya lingala Malachi pas malako c'est Marc Malachi tiko na lingala bon ekoya Malachi 4 na Malachi 4 comme ça tout en ana nuto toyeba Malachi 4 balobi nini une très bonne question voilà voilà tozo lukaka pona Congo avant to kende ba mokili mususu toko kende mokili mususu mais to luka promesse nanu ya Congo RDC parce que na Congo RDC parce que ça va nazo kende na pesi nanu voilà na kokolongola problème ezate za makomi nzambe Malachi 4 il dit ceci voilà tous en Malachi 4 na verset nini tous en verset 22 Malachi 4 22 tous au 23 tokena 23 avant que vienne le jour du Seigneur ce jour grand et redoutable je vais vous envoyer le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. Donc, cette promesse est la Kamaki na Biblia et pas dans Zambéki. ndakisa RDC tokozongo ndengeni ndakisa RDC na RDC baponami bazali bana na Nzambe bazali na RDC alors bana na Nzambe bazali na RDC likomi oyo etali bango pamba te Bible elobi boye RDC bato basambelaka partout mon frère RDC bato bazosambela mais nzokande Nzambe na bango ase abongiseli bango eloko ya bango ya mutuya nde oyo atolobi awa na mukanda na Nzambe ekomami boye avant le jour grand et redoutable je vous enverrai Élie
Et Élie viendra, ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Voyez-vous? Donc il y a deux choses qui sont dites là-bas. Ramener le cœur des pères aux enfants et ramener le cœur des enfants aux pères. Voilà ce que Élie a RD Sangosko Nani. Ah, tango nzamba tindaka mutu alobaka te ke oyo eza pona ekolo songolo. Voilà, eza erreur munene. Soki solo mutu nzamba nde mutu atindi ye akolomi benga te ke ngai mutu za ekolo boye. Pamba te oyo nzamba kosala ekozala pona mukili mobimba. Alors na mukili mobimba ba oya ye bako yeba le code Bible le dit que mes brebis entendent ma voix. Ah, ba yo ka sonne cloche wana ezali yangai de wana RDCP azana kati. Donc lilo bakoloba ke ezaka ka pona RDC mon frère ezate. Oyo bambenge nga zaka prophète pona RDC non. On a un prophète ya bato muindo non. Soko za prophète Zamba tindio eza pona mukili mobimba. Pamba te Nzamba zota le lekolo mon côté. Dieu est le Dieu de l'univers. C'est lui qui gouverne le monde entier. Alors, biloko tout izara mukili salami na ye. Hein? Bato yo to salami na Nzambe. Donc au moins eloko moko mutu akukubiko non biloko tout c'est Dieu qui l'a fait. Tout est créé par lui et pour lui. Voilà. Mais ce que biloko nyonso olobi esalemi na Nzambe. Biloko nyonso kilami na ye. Mais pourquoi bozotanga oleke botanga kaka esalemi pa ya Nzambe me bochaka lisusu ke Nzambe akomi Jésus. Ale Jésus akomi Nzambe. Place wana eza omoni ndenge na uti koloba awa ke soki olingi koyeba makambo na Nzambe okoyebela ngo na mokanda na Nzambe nde Biblia. En dehors de mokanda na Nzambe moyo oyeba makambo na Nzambe eza te. Makambo na Nzambe oyo babengeki ya Jésus Christ lokola Seigneur. Pour la Bible nde balobi na biso boye. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Donc Ésaïe 9:5. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, Prince de la paix. C'était une promesse dans l'Ancien Testament. Tala et la kawana et kokisami dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, kokisami dans nani? Dans Jésus. C'est lui, l'enfant qui était né. C'est lui, le fils qui nous a été donné. Parce que celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le père n'a pas le fils. Voilà un enseignement, il y a Biblia. Donc en dehors de ça, l'objet que ça. Donc ça, tu peux comprendre bien. Bato nyonso bazo sambela, bato nyonso yo baza na ba prophète na bango, ba prophète yana nyonso baza zéro. Prophète ya bien ezaka kato bonzambe ya malamu ezaka ka Jésus. Voilà. Sans embâche, sans honte, sans tergiverser. Voilà, sikoyo Jésus oyo azali nzambe. Mais ndenge nini Satan azwaki force pena azwi pena kangi ye nzambe bakangi ye bake baki na kulusu babomi pena ye. Akomi pena problème fois là nanu na tombe premier jour, là li deuxième jour, troisième jour. Des fois c'est quoi mais ndenge nini do c'est que quelque part Satan le qui est na force. Très bien mon frère, tu es vraiment intelligent. Oyo lobi nanga wana. Biblia sakulaki kala que Zambe akoya na nzoto na Ésaïe 45 et sakulamaki que Dieu viendra et quand il va venir il va faire des miracles et des prodiges. Mais Dieu est esprit. Bible nous dit que Dieu est esprit. Na Jean 4, 23-24. Zambe aza molimu. En tant que molimu, moyen qui te boye dans zoto, moyen asala musala na batuboye, eza passe. Parce qu'il est esprit. Mais a préféré kolongwa na lolenge na esprit pour azwanzo zoto. Zoto ngo yango wana nde omoni ange Gabriel akiti pa Marie. Après c'est na personne mbote Marie.
Salut Marie. Salut Marie. Alors je vous salue Marie pleine de grâce. Alors bien bon côté. Oh prière au bamba l'accès dans l'église one. Yangote. Hier après c'est que je te salue Marie. Toi qui as trouvé grâce devant Dieu. Donc Marie a trouvé grâce devant Dieu. À quand moi et le beliwana. Eh bien ngai yo pesa boye nini. Avec non comme te na tindami na Nzambe. Ange Gabriel na tindami na Nzambe okobota mwana mobali. Marie ya kamwa lubi na kobote de lengekani ngai moto na yebi mibali te. Or azaka fiancé na Joseph. Pendant ya fiancé Joseph ayebaka nzoto na ete. Contraire à ba fiancé tout le monde a mikolo lelo. Mais Joseph pendant qu'azaki fiancé ayebaka nzoto ya Marie te. Et témoignage ya Marie est puissant. Bien qu'aza fiancé alobi ke na kobote de lengekani ngai moto na yebi mibali te. Angelo ayebi sieke puissance yanguya mulimo santo ekozilata yo mwana okobota bakobenga ye Seigneur le fils du Très-Haut. Maria alobi esalemela ngai ndenge oyebisi ngai oh ngai servante na Nzambe banda mokolongo semi ekotaka ya Marie semence ya liloba ezali te ke po angelo moto aye koyebise maloba wana nde Zébi Kotakite et Sakolamaki déjà dans l'Ancien Testament na sakoli na ye ba sakolaki ke elenge mwasi oya moseka akobota da wana ezali na Esaïe 7:14 elenge mwasi akobota bato base kozela elenge mwasi oyebi mibali te akobota vierge ezali ni wana Esaïe sakoli eza prophète solo akei et kokokisama 400 ans après. Donc Nzambe pas 400 ans, pas Mboulé Belé, 800 ans, quelque chose comme ça après. Non, mais Nzambe de Moutou a sakoli na monoko prophète. Prophète ezaka pona Israël était prophète ezaka pona mokili mobima. Donc place on tomega ko comprendre bien. Prophète aza pona mokili mobima. Menga likambo na ngezalaki malgré ko sakola wana nyonso. Mais dis-moi, diable a vu Fox pena kangi Jésus a bétié fimbo a tcheye na croix a cotissié 3 jours à pour la mouka. Donc place dans le donc que diable a la force. Non yangonda na koma nazo koma wana nde Jésus a botami mwana akoli lokola bana nyonso ti akokisi 30 ans nde abani ministère na ye selon nombre 30. Donc, na 30 ans, avani déjà ministère nae. Mais Satan a sikoyo. Loko laza esprit. A moni mutu. A yepote a déranger ye. Azeki kumekaye. Satan azeki kumekaye. Azeki kolinga koyeba. Ye ou bien yete. Mais a mese amekiye. A tombole likolo. Abi Bible komami boy. Po yebi ke mono yepo na Biblia. Bible komami boy. Soko zali mwana na Nzambe balusa mabanga oyo ekoma bilei. Jésus azongi selieke okoku kosa komeka Nzambe te. Ameki lisusu atombo Bible komami ke ba angelo bakokita bakomema yo. So maloba o Satan bana koloba ke ekomami boye ekomamaka na Bible oyo. Ekomaka na Bible azozwa kaka na kata Bible. Na Bible oyo. Place nini o bakomake soki Jésus akwei ba angelo bakoya koyamba. Parce que bimaki na monoko Satan no ke ekomama ke soki okomi bwaki ba angelo bakoya koyamba yo. Siko place nini oyo ekomama ke mwana moto soki amibwaki ba angelo bakoya ko ozwa ye. Eza na psaume. Eza na psaume Ponga zolanda nanga maloba ya Satan. Satan mtabano loba. Eza na livre ya psaume. To kuluka yango wana ko pesa mais en attendant c'est là sûr que eza na mkanda ya psaume 90. Donc et comment est-ce qu'on a sens que mwana moto akomibwaka ba angelo bakoya koyamba ye. Et comment mike Ye Satan azui malobana alobi na eke ekomami boye soki omeki kokoya ba angelo bakozwa yo azuye atie likolo. Maintenant Jésus Christ lokola azalaka Nzambe kati na nzoto akoki kotosa Satan te
ako to ça été yeba zongo c'est que ekomami été okoku kumeka nzambe te akimi mbango. Donc si je comprends bien ezali naibite babande ko swana ou bien babande solo la dans azakoya azoya na maloba satana akoya na liloba na nzambe nete lelobo ezaboye ebele na bato satana ndeza sukuma bango mais bazoyeba te que satana azoko utiliser bango oui satana yebi pe biblia mais ka ça na révélation na ngote. Mais est-ce que place oyo ezo poser moi moké problème par Marc Chimanga tango satana azoloba maloba oyo alobi ke ekomama boye donc soki ekomama siki ekosalemela modele wana po ya yesu ekomama kake mwana moko akoya aye na forme wana bakobenge mesi tutututututu mwasi moseka kozwa zemi omonzi eke ekomami ekokisami mais tango oyo mpe satana azoloba ke ekomama ke soki omibwaki bakoyamba yo mais fallait ezala exécuté parce que ekomama nango non lokola nde satana aza koutilize maloba wana moye nzambe atosaya eza te. Tala par exemple ebisi ke soki oza mwana na nzambe balusa mabanga oyo ekomama pa olia Jésus Christ atosaki ete bika biyebeke eza mwana na nzambe awelelaki te kopesa réponse ngai naza mwana na nzambe ozoloba nanga bongo ye aza lokola bato te ayebisi ye ke attention komeka te akoki kotosa ye te soki tokoki kozongela passage ya biblia wana omona komeka mwana ndenge esalamaki totanga tozali wana mpona koyeba po bato na biso oyo baolanda biso soki topesi bango likambo yango te kozala na batelefone tokokóma na baproblème ya makasi ekóma pourkui botangaki te liparole wana eza te na bible nga sikoyo nalingi parole wana koba ezali tomeka nanu kotangake satan ayebaki déjà ke ekokokisama bakobwaka mwana moto akomibwaka mpe baange bakoya koyamba ye mais ye nde moto alobi na ebongo mpo satana akokoloba liloba abongoli yango ndenge mosusu moke akopesa yango mobimba te pamba te komata jésus amataki likolo amataki na baange ozomona na psaume 47 balobami ke komata amataki na baange ozomona na nouveau testament na 1 Thessaloniciens 14 bible elobi ke nakoya na ye mpe à la voix de l'archange un cri de commandement et au son de la trompette il descendra du ciel ntango ya kozwa mpona ozwa biso akokita na lola azala na mapata boye. Donc chaque fois Dieu est accompagné avec ses anges. Maintenant le problème oyo ezobungisa mwa moke ntango Satan réussir kobomba ye pendant 3 jours a réussir kobomba ye na kunda pendant 3 jours. Est-ce que monte que pendant ce temps-là Satan déjà soki toko applaudir ye aza na force de komami lisusu ete akokufa akosala 3 jours le 3e jour akosekwa ekomami na bible bon voilà comme ekomama wana tokepe kaka na ngambo oyo ndenge ekomama akufi parce que en principe Jésus akufelaki nini oyo etindaki ke akufa. Mon frère, que Dieu te bénisse. Une très bonne question. Biti ya Jésus kukufa ndio oyokaka balobaka sango malamu. La bonne nouvelle. Po biso tozalaki bato oyo tokokupusa na pembeni na Nzambe te. Biso tozalaki ba étranger. Ba sumuki. Mutu par nature est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Tala Jésus avant de conclure l'alliance na biso, Jésus avant de conclure l'alliance na biso, alakisaki nini ezali na kati ya mutu na motema ya mutu ekobo na motema mutu motema lukunya na motema mutu motema lukundu na motema mutu koyinana na motema mutu moyibi lukuta koswana. Donc motema mutu etonda makambo mabe. Ozomona alors Jésus atalisaki biloko oyo batu bazana yango tala nano topeza masalake mokili asepelaka te tala bato liboso ba umelaka ba Adam bazo kumela ba osala ba 800 ans 900 ans quelque ba 300 ans quelque mais pona nini
Nzambe ayi kumona ke moto akukumela lisusu la mokili te mpona kosala meme ta 120 ans po motema na ye ezali na makanisi ya mabe koleka. Nzambe asepelaka te me nde yango lokola baoyo ya Nzambe akufela bango, lokola baoyo ya Nzambe azalaki mpona bango aye pota asopa makila nde elembo mpona kofuta nyongo, mpona kozongisa biso na esika tozalaka na plan na Nzambe. Na nyongo tozalaki nango na nani? Nyongo c'est-à-dire biso tozalaki bao ya Nzambe. Tant Nzambe asalaki biso tozalaki bao ya ye. Satana ayena lukuta. Ameki Adam ya yambo. Comprendre mon frère? Très bien. Le premier Adam, c'est celui oyo Nzambe asalaka. Tant Nzambe asalaki Adam Sima. La Genèse 2:7, c'est la moisi. Mais moisi sikoyo, Adam a Nzamba salaki na tango alalisi Adam pongi, ayeko bimisa moisi na mopanzi na ye. Tango bimisa moisi na mopanzi na ye, Adam a sepelaki na komona moisi. Mais na Genèse 3, Satan, Lucifer, nyoka ya kalakala, esprit mabe, ayeko kosa moisi. Nzambe ayebisaki Adam ke biloko nyonso to bokokolia mais kolia mbuma oyo eza na kati na elanga te komeka kolia ngo mukolo kolia ngo okokufa. Adam pe tango bapesi mwasi na Nzambe ayebisi pe mwasi bongo tala biloko to sepela nango mais oyo tolia te mais mabe ekokota ndenge nini Satan aye epai na mwasi. Satan aza molimo te azoko utiliser nyoka oyo bato baliko kondima na bango te itali bango, mais c'est ce que dit la Bible. Il parlait parce que nyoka toza na lelo azoko siffler jamais azoloba. Maintenant nyoka wana azaki koloba akaya kutani na mwasi na Genèse 3 atuni mwasi Nzamba ayebisi bino nini mwasi azongisele ke Nzamba ayebisi tokokolia bambomo nyonso tu mais oya akati tokokolia te meka baloba keze kobo eza yango mboba te me basalaka wana mpona komeka okosite baloba na kati ya Bible baloba kobo me mpona bana pe bakotanga po ezala mobe ezalaki ekobo okosite Nzambe ndenge azalaki wana na sawa bato bazalaki te na moma wana fale bapesa nini oyo dot epana po bazalaka bango mibale bapesa dot epana pour les lots ils permettre biso ko sangana mwasi na mobali faut bopesa mbongo ya dot. Mais tango Nzambe yende muto yaki na mwasi apesi Adam mwana muto aki na mwasi soko tangi na Genèse okomona ke azui mwasi apesi Adam sepelaki alibiki na mbalo namoni misu na ngai mukuwa na mikuwa na ngai na mbalo na sepeli peza na komona eboyo asepelaka nde nyoka azalaki kotambola lokola mutu pamba te nyoka azalaki kunguluma ndenge azonguluma boyi te nyoka azalaki kotambola po ntango Nzambe ayekolakele mabe nde moni asongi ndenge azotambola moyi ndenge moni azonguluma mpe bato batelemela yango balobaki nyoka akobandolia putulu ese nyoka aliaka putulu nyoka aliaka poussière ti lelo po mutu na ye ezala kaka boyi. Donc c'est ce que dit la Bible mon frère. Tala lisolo wana ndenge za aba. Voilà. Dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme: et c'est vrai que Dieu vous a dit vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Ye aye kutuna mutuna. Pona nini atia tembe na moi na mwasi. Nzambe nde muto alobaki yango. Pourquoi ozo répéter en lisusu? C'est que olingi opengisanga makanisi. Esprit na ye yango wana. Ti de lope aza bongo. Donc aza boyi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme: et c'est vrai que Dieu vous a dit? Et c'est vrai que Dieu vous a dit. Donc il voulait semer des doutes. Quand il dit et c'est vrai Dieu vous a dit. Mais maintenant la parole wana d'abord le barake. Nyoka lobi na bango ke soki bolembo mawana bokoma mayele lokola Nzambe bokoba mabela malamu to pe malamu est-ce que akosaka te mokasi siko mabe wapi mutu so ayebi mabela malamu be wapi mais il fallait batosa Nzambe batosaki Nzambe te mais siko yoka likambo esengo nini litoma nini ezali ya koyeba mabela malamu
que babengani on a jardin d'éden et ba placer ba chérubin et ba luka po azo accepter ya kokota na jardin. C'est ça l'erreur. C'est ce qui est fatal, mon frère. Donc et c'est moi ya kolia au moins la quand même na mukilo au moins bana mikebe nga osala kindumba c'est quoi que zemi o akena kolongola zomona bango basaka ndimoko zoko zemi okena kolongola mais oluka ki yango yango no wona ka batata malama ko benga mwana mwasi wana na mwana naye bofanda okumona mwana mobali na konyoka mais na kuku zoluka mais na poisa ba poni moko vivre ensemble mais suku moni mutu azo sala ne musala naye azuka sanza azamwa limeya naye aluki mwana mwasi akubata mate donc ngongana ya kubala ekoki donc omoni voilà sikoyo tozongana no papa Marc Chimanga bato ba uti zo biso na katikati bayeba ete toyambaki papa na biso frère Marc Chimanga yazali mutu ya église du Seigneur Jésus-Christ bamsu babenga bango bato ya parole bato ya parole voilà place oyo ezo pesa biso moi kokoso mukie tolobi ete Yesu akufelaki biloko nyonso otangaki eko bomoyibi nini biloko wana nyonso Yesu akufelaki yango botango akufeli yango est-ce que afuti niongo nde tolobaka